Mbote na bino mandeko balandi ya Canal King Télévision na ndenge bozali ebele une fois de plus pour Rolanda manaka na bino bolinga kamingi pona mboka oyo mokolo ya lelo mbi moko ya bayi politique oyo azali bongo na moko ya ba parti politique oza na ngambo ya opposition to lobi bongo et CDO ozali bongo parti cher ya mwana mboka Martin Fayulu ye nani ye ndeko Hugo Tamfu ye azali cadre pe moko ya bapandisa ngonde to ba communicateur ya parti ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi elongo na eto koswana oyo etali bongo actualité ya lelo oyo na Congo démocratique oyo boyebi mingi ezali dominer na likambo ya révision to pe changement ya constitution ndenge kaka tata mokonzi alobaki banda autaki bongo mobembo na ye na Kisangani aleki na Lubumbashi na Kipushi pa alobaki yango na niveau ya lelo azali pe kuna na Kalemi répéter ki pe suka mwana pe azu soutien ya ba gouverneur nyonso oyo basangana ki bongo na 11e session ya ba gouverneur mituna ozala ngai na oya bino ba réponse de kozala ya ndeko Hugo Tamfu bote na mwana mboka mbote mokonzi sango mbote na bakongomani de partout mbote na pesi susu condoléances na famille ya président ya Vision Fayulu 2028 c'était Alison Café na uta opedre papa na ye dernièrement nzoto eza na morgue apesi susu mes condoléances susu na famille oyo ya directeur ya le président Eli Martin Fayulu parce que lelo eza veillée mortuelle toza na cathédrale enterrement au salama lobby na Londres na yesika oyo le président Eli aza kuna pona enterrement ya directeur de cabinet na ye Jean-Claude Mwalim apesi susu mbote na bandeko oyo de partout surtout bandeko na biso est bazonyo kama pona problème de sécurité aye ko pesa mbote na bandeko na biso ope banyo kama na bandu nouvelle na dossier ya Mobondo et moi mboka permettre ngaba muke na kena lombangu pe na bengisi tous les leaders nyonso ya Kwilu parce que to salaki kokis ya leader ya bana Kwilu nyonso au sortie officielle nango to tozo wa mikanda nyonso sortie officielle eza samedi le 30 na premier porte africaine na salle Bikapi to bengi eza la tendance confondue ba leader nyonso oyo même bazala actuellement bazana pouvoir ya oyo ba o mususu pe bazali banda ba o mususu to bengisi bango nyonso biso nyonso to za leader to zui idée wana pona développement ya Kwilu d'abord parce que au monaka tout ce temps ba leader batu na batu ba gérer na ndenge na bango bazo wela ba intérêt ya kotonga banda kuna bango bazo wela intérêt ya kotonga ba ferme na bango mais Kwilu à l'ensemble ils ont souffert tous en problème à banzela tous en problème à makambo belé même hôpitaux so que le corps la territoire nga bakata il y a un conflit là médecin au directeur azao wana azo kanate na ba médecin wa musu donc azo gérer na ndenge parce que azana parapluie ozo uta la bande nouvelle donc siko omoni ba makambo wana nyonso mais soki unité ezali ensemble tokoyeba ke non na idiofa na gungu na masimanimba partout tokoyeba contrôler yango koloba ke non pourquoi kuna ezo marché te mais yango to bengisi bandeko nyonso donc Pikine tozala wana na 10h30 na Bikapi biso nyonso ba leader tendance confondue to répondre l'invitation nommément hein tangana ba kumba ba leader o baza o yebiki message na bango ba ko zanga te o baza influent le président Eli Martin Fayulu déjà ya mbaki invitation na mais vi ke nolo azana déplacement pour na kokonda directeur de cabinet mutu akozala wana ba musitu ba kipulu to ba mabaya ba kinke mulumba donc ba toala nyonso to bengisi bango d'abord pour na réfléchir non mboso za na kenge oui donc pour na réfléchir que non pour na avant de développement ya Kwilu il fallait que non et développer il est temps vraiment que non Kwilu ezwa ba prérogative na bango ezwa développement na bango donc na ba Ange Lukiana bango nyonso to bengisi bango d'abord nga mo pe na zalaki chez bango na kendaki otika invitation et pas il y a professeur Lukiana na maman pe na pesaki invitation bango nyonso to bengi bango ba répondre wana na ba Claude Maluma na ba police vende ba wana baza ba leader na biso ya Kwilu donc bango nyonso tendance confondue ba Didier Munengi l'écrivain donc il fallait bango nyonso bazana ba invitation na bango donc bazala wana to
solo là vraiment ensemble Voilà. biso nyonso To tika lika na espace Grand Bandundu parce que likambo ya mobondo yo e bandaki lokola je batu bango eza armé te lokola M23 bazana ba char de combat ba mi tukate bango zaka mingi mingi bazana ba flèche ba arme blanche moi ba calibre 12 mais ndenge nini bino batu bozana espace Grand Bandundu bozana ko maîtriser bana na bino te c'est comme si bino mo na kati bozana na sima wana parce que ba kombo bozo uta utanga. Qu'est-ce qui se passe? ndeko nanga oyebi ezosala pasi surtout mpona dossier ya mobondo dans tout ça eza keno l'état dernièrement namonaki M. Chilombo ayambaki soi-disant bachef coutumier ayambaki bango asololi na bango batrouve bacompromis mais pourquoi toujours dossier wana pas parce que l'état ndenge aza boye aza motu moko te il faudra koagir na baconsentiment ya batu mais soki l'état aza lokola papa na ndako lokola ngane na zabo so na pesi na lobby que no bana bino bobandona na 20h après 20h na komona motu soute na salon azota la télévision c'est comme ça moke fonctionne en ndenge wana mais ça te que non na ba combine batu basali boye après un moment donné ça ne va pas ça ne marche pas mais ce qui lelo que non l'état zaki responsable mais lelo bana wana allez-y comprendre bazana ba flèche bazana ba biloko te ya malunga mais pourquoi pas ko maîtriser bango na ba o mususu wana ba kombo uto ositami wana ke no baza ba complice na ba dossier wana mais il faut que non l'état landela bango bakanga bango mais bon kanga bango parce qu'il y a pas de preuves bon mais c'est ça journaliste moi tanga kombo mwana mbuka ba tout mona oui sans preuve journaliste a lobingo sans preuve akimaki bon c'est vrai que ba uti ko kanga il faut répondre à justifier après ça ba preuve ce qui déjà autant kombo ce ko yango na lobi que c'est comme si binomoko bato espace Grand Bandundu besoin alimenter le Congo pour saboter l'action à Tataboko. Mais ekozala soni pona ko saboter te baction mais ekozala soni pona ko comploter pona bandeko na biso bazo boma bango parce que bato bakima baza même que non ba mal nutrition baza kuna bakima baza na bandunduville bamusu bakenda na bakata mais même l'état aza incapable ya kopesa bango même biloko kolia dernièrement la ba tourner moko nazalaki kuna na mokendaki kotala bango ba condition bazolalela ba mongo ezate mais l'état yango donc responsabilité eza na l'état ministre affaires sociales sortant oya utaki kozala wana mutinga mais pourquoi tout ce temps là que non bazwaki bango en charge te na oyo pe akoti bazo occuper bata este mais bato abandundu bazo occuper bango te assistance wana social wana bazo pesa bango te pona nini yango tolobi que non bandeko na biso soki badini mpisa bandundu baza na kati eloko wana l'état a joué rôle là bakanga bango parce que tokondima jamais que non toproduire bango soki que non bako comploter bako teka mabele pona intérêt ya bapaya soki que non lelo bazoboma bandeko na biso ebana wana responsabilité eza na l'état il faut que non akoagir bakokanga bango ba répondre na justice na lobi noko parce que en tout cas na éviter peut-être ngana se tromper non na monité bato bandu l'espace Grand Bandundu basangani ba réfléchir pour na likambo parce que ça touche tout d'abord mabele na bino pouvoir ekoko kende lobe mais bano ba ko ba bana o ya bino bo sangana ko yango unité wana na monité mutu na mutu alobaka na kwa na ye boza ko s'accusane kaka bo ya fundi mais boza unité pour aussi ce phénomène tout à fait ngala za vice-président ya Kokis le leader de Grand Kwilu oyo keno lelo to sengi to réfléchir to lobi botika na intérêt na bino de go de côté to vanda boya ko répondre na sortie officielle oyo sala les 30 tozo solo la pona développement ya Kwilu c'est honte baloba bayebisaka biso keno Kwilu batamayele nyonso batonda kuna mais Kwilu lelo ndenge za boy Kwilu yango wana à l'époque ezalaki premier producteur ya huile de palme na lusanga pelizet oyo etonga même katanga wana etonga na mbongo ya bandundu na Équateur na Équateur ezalaki caoutchouc EVA mais biso lelo tala développement la kata Kwilu tozana matière première tozana pétrole tozana de kuine na diamant nyonso ezana kati mais biso eko développer ndenge nini biso moko banzela ezate yango tozoloba keno lelo même mutu oyo akozwa fonctionnement ya bateau de commandement atala maponami oyo mabe ça sera pas n'importe qui nous devons peser nous devons agir parce que ba oyo baleka wana ce sont des médiocres si tu imagines que non un gouverneur oyo azalaki wana lokola Willy Tindala
il s'imagine, il se permet de 42 000 hectares. Mais oui, ndeko nanga nga oyo nazoloba awa. Tokenda de ministre des Affaires français akasa ayamba biso na délégation Claude Maluma na général Munene. Tokenda to mona ye to pesa ye ba preuve. Et grave pe balobela ngo même pe la conseil des ministres. Bagwa nila certificat wana nyonso 42 000 hectares. Mais chose étonnante lelo, yango na go interpeller. Madame la ministre Kasa, oyambanga la kata bureau na bino to sala séance de travail na opesa ba détail wana nyonso. Bokenda pe na conseil des ministres, bolobela ngo pe, bonila pe certificat. Mais boni ti lelo, descente oyo au prometteur il fallait que no to kita. Po batu wana ba libanais wana ba na ko travail ti. Ba libanais ba to somba. Ba libanais ba somba oyo oyo Cap Congo. Ba oyo mona kana poids lourd wana o le même dossier wana o ba bingana ba wana gisangani kuna. Les mêmes ba conflit oyo ba mema kuna gisangani ya ba tribu par tribu oyo ke no lelo et pesa ba mésentente. Yango siko ba kimaki kuna ba ye na incompétent oyo ya itundola atekeli ba 42 000 hectares. Yango na oloba ke no il faut que no commission à descente wana ekiti kuna po batu wana bana continuer misala na bango. Responsabilité vers Willy Tandela il faut que no a répondre à la justice. Place neza na boloko. Mutanenga sortir une infraction même président de la République azana droit à voter 42 000 hectares. Il faut que non les deux chambres se réunissent en congrès ba vandi après va décider pas péci. Mais voilà allez-y comprendre un individu il peut s'accaparer pour na côté comme place wana kutu ezaki na dossier moko oyo ezaki depuis 1954 ya Sikleri oyo ya Mushi Pentana bazo exploiter nini india basala mo mazipa na bango ya lokuta mais na sima kuna ba tracteur na bango banjie na bango kenda na rivière Kasai ba exploiter diamant matière première bazo yi bango et puis batu pe ba manier banjie wana balobaka anglais même lingala même français ba éviter allez-y comprendre. Mais sécurité a toujours bazo créer babilo qu'on a toujours dans mon non côté ya ba mubondo bali ba créer ce deuxième mubondo na côté wana kuna. Mais c'est pour ça que notre lobby que non il est temps vous devez se ressaisir pour que nous pour trouver solution pour nos dossier à 42 000 hectares oh monsieur Penta. Voilà. To kangimo dossier ya espace grand bandulu parce que c'est important to lobelango. To kena mama na likambo sikoya. Constitution oyo lelo yo. Bino bokomo ko défendre ngo lokola soki likambo nini. Tant basala ngo bino bozala. Mwana mboka constitution eza buku na biso. Biso tozalaki mais na ko participer na ba décision pour parce que biso toza ba konzi référendum tango salamaki à 85%. Biso to votaki to ndimaki yango. C'est ça na ça sur la biso to participaki. Mais lelo omoni na politique lelo ekozala malamu lokola omoni ba famille lokola Mandela na Afrique du Sud bakombo la bango etika la ba décennie de génération en génération parce que na nini abolamu bango basalaki l'unique héritage yo lelo que non c'est lombo alingaki ke la ba congolais soki que non ezalaki important alingaki abanda nanu na tangu que non azwaki pouvoir na ye ya négociation oyo ya arrangement l'Afrique basalaki na 2018 na Kabila alinga bandana nous un kobonisa même biso social ba kongomani o ezalaki important pour parce que ye aviva na biso nyonso awa ensemble ayeba avec no garantie locative et posera problème ayeba avec no makambo transport makambo ya ba soins médicaux makambo éducation ya bana nyonso wana alinga focaliser d'abord l'énergie wana nyonso zo bimisa lelo na ba biloko wana pour parce que ilinga tikala pas histoire mais constitution lelo et pekisami ete que non asala bolam omoni. Mais il y a le pegisa mitié, mais il y a le que et ça qu'on permettre que à travailler, à exécuter, à travailler malam. À l'obi encore, tout le monde y a un peu babilo comme sous et simbate. De kolanga lokola nini ezoko simbate. Omoni biso toza na kati ya politique. Amoni akanisaki keno na ndenge za boy keno deuxième mandat na oyo. Ya arrangement ya oyo et salami simulacre électoral otika omona jamais électeur salama 7 jours même Kabila oyo IDP ça doit benga rwandais atika organiser te élection wana mais lelo ba condition pesa ki malamu mais non ba condition za ki malamu te ba nani eza bango moko nde baza ba responsable ba ganza ki élection tango que no élection malamu salamité yango siko azomona lisusu que no awa 2028 eso koma na koloba nini yango azosala il y a essayé MC Bino que ye azaro nga po azo mandat mususu maintenant bozo pesa ba mais yebisanga constitution oyo omoni même régime ya Rwanda même régime ya Angola même régime ya Brazza
ya Congo Brazza baza na constitution oyo dictatoriale par rapport ya biso mais na mboka na bango bapesaka misala bato baliaka bato batambolaka biso bato baliaka te même na Angola maintenant yebisanga condition ya kolia awa batinois bazolia yebisanga condition ya misala oyo il n'y a pas même pas l'emploi mais baza na condition dictatoriale yango tolobi lelo keno omoni IDPS oyo IDPS ezalaki les 13 parlementaires oyo papa nanga pe azalaki pe cadre azalaki proche na kati ya ba dignitaire wana pembeni ya Etienne Tshisekedi oyo ezalaki IDPS les 13 parlementaires mais IDPS ya lelo batikali eza IDPS oyo keno ka diosa na diosa eza na kati donc bazalaki te préparé yango sikozo mona keno baza toujours na bagege moko pamba oyo akabuya biso bato siniaki pona ko nommer ba député oyo baza na parlement lelo bazo bundisanga oyo ka bango nyonso même kati ya constitution même article batanga article 217 ya constitution mais interprétation ça pose problème oyo bazoloba eza wana te interprétation pose problème de parce que surtout dans le contexte actuel na bandeko na ba voisin na biso ndenge baza ko menacer biso muso mona ntege non ndeko nanga bakoki ko diembela na article wana ndeko nanga oza mopanzi sango ya mayele ya munene ya mboka oyo article wana elobi te ke noto céder mabele na biso na pays oyo souveraineté mabele balobi te ke souveraineté eza kaka mabele. Non, mais il y a les mêmes articles on a 217 on a constitution na biso soki okena mboka lokola Sénégal na article 96 na bango ya constitution na bango eza même article o biso toza na bango soki okena Côte d'Ivoire soki okena Burkina Faso communauté ça avec des états mais on les allie avec des communautés. Yango article wana yango esali lelo keno un président ya RDC akokoma président Union africaine parce que biso nyonso toza vivre ensemble soki okeli soki otanga article 214 ya constitution wana okotanga kuna na kati elobi keno nul par ailleurs keno bako décider sans toutefois que nos peuples bazala impliqué na kati ya décision wana soki nous avons déjà article yango siko omona ki keno le président élu Martin Fayulu alobaki yango keno bazwa temps batangisa bango bien constitution parce que ba maîtriser te constitution IDPS yango siko lelo président élu auto-tuté susu alobi keno topesa te temps na ba oyo balobaki keno est wana déjà batekaki yango déjà parce que soki lelo keno oui le président Eli a auto-tuté alobi bien keno c'est que est wana déjà parce que ndeko nanga soki lelo tolobi keno révision constitution référendum esalemi to voter référendum nanga pamba o balansa mandat ya réintégration po bakanga nanga jusque lelo ngana zoyeba te esuka ndenge nini nanga kotikala kuna place ba rébellion nyonso eza kuna donc c'est que balkanisation yango wana donc bayaki po balkaniser na ndenge nini ke mais ndeko nanga na ndenge nini mais yebisanga po référendum kuna bakovote te bango baboyi siko biso koto to voter si ça arriverait comme ça tokenda na hypothèse wana siko mboka esa nini ekabwani non n'est-ce pas non c'est majorité muté kondima non majorité soki bango bavote te ndeko nanga quelque chose de simple eza ndenge wana omoni yango tozoloba keno soki keno énergie oyo monsieur Chilombo azo bimisa alingaki abimisa ngo ya ko récupérer ya ko kanga nanga bakangi nanga après to vandi to ko donc inquiétude na mieux ali que bango kuna ba ko voter te so ba bike makambo etali biso te bango ba continuer bango na constitution mususu bien mibeko mususu wa bango bien sûr kuna mboka ekatani etikali ya bango etikali kote et pour na imposer pe dictature na l'ouest pour que non bato baloba te yango sikona ko interpeller omoni lelo eza soni mingi na ko utiliser mutu lokola muzitu pour na ko appuyer ba changer constitution à l'époque muzitu alobaki que non constitution wana na président na yo bazo utiliser non il est libre d'exprimer ses pensées il y a eu politique oyo ya mboka oyo na yeba tango bozaki na bino ba utiliser ete bino pe bozaki ndeko nanga biso avant to kende Genève ozoyeba que non parmi ba 6 wana nyonso zo salama ya Genève ba réunion nyonso ngala zalaki na kati à l'époque nazalaki na professeur Freddy Matungulu nazalaki assistant ya secrétaire général Lambert Kasula donc tous les réunions ba leader nyonso bazo kutana moi j'assistais avant to kende to zalaki ensemble mais biso to komi wana to zui ba prérogative na biso to ke Genève ba voter pona
le président élu parce que ba candidat batikala yemi balé Freddy Matungulu le président Martin Fayulu ba désigner na mwana mboka Jean-Pierre Mbemba na voix moko etikalaki apesi voix na ye na président élu Martin Fayulu toke komba na biso toye awa to continuer komba na biso ti ndenge to tikali constant na bitumba na biso bayi mboka ebele baye bakate mais tangu que non amoni que non intérêt nezate ba débaucher muzitu da ndenge za boy aza déjà na union sacrée il est en train de souffrir entre le chaud et le froid au mona que non kozala un leader eza moto il falo ozala vraiment que non na moralité oyo que non lelo soki azaki na amour ya obongisa lokola d'abord parti politique ne omoni lokola cadre lokola Claude Ngoma alongo kuna pona nini parce que amoni que non il est en train de souffrir entre le chaud et le froid mutu ya ndenge wana mwana mboka mopandisa position na ye bino awa tamuzela na ndeko tampu tangu bino boutaki koloba Martin Fayulu alobaki likambo ya kovanda ya dialogue batu pe batakisaki ye kaka babia basombi ye pa Kabila ye pa wanganaki non ye mutu azali na droit ya koloba likambo ezala teke ye basombi ye bamosusu soki balobi nde bino botakise bango ke badébauche bango mwana mboka le président eli dialogue tolansaki ezalaki vérité réconciliation cohésion nationale nana koboya yango parce que d'abord soki toza uni na interne Rwanda bakobanga balobaki non bango balobi même langage pour le développement ya Congo c'est ça ce que nous avons demandé personne pas kolobaki non la crédibilité mwana mboka le président eli azana ngo muta koboya yango te parmi ba policiers congolais muta leki était azate ye azana na pona intérêt ya mboka pona retrouver intérêt ya mboka allez-y comprendre tango na zolo ba makama muzitu premier suppliante na ye zanani eza mwana na ye ya mwasi ya chaye mais c'est pas défendu dans la loi mais non ça yango zo mona kino ba yisenko à l'époque apata to kende élection ba lobaki kino boke bana ba dirigeant ndingana il avait des cadres ba Claude Ngoma bazalaki wana pourquoi pas achaki était à la premier suppliant na ye pona ko chamona mais ce qui doit interdire que non ce sont des idées oyo que non ba raisonnera pona ba intérêt na bango moko pona ventre na bango moko mais soki que non pona bolinga mboka yango zo mona que non na ko interpeller ndawel Mbata Mbosso Jack Njoli bah c'est ressaisi parce que c'est la même constitution là bas comment qui à l'époque même Mbata yemo ko zalo bani c'est la meilleure constitution oh yo que non oui siko lelo nini échanger pour na intérêt machiavélique là bas il y a que des imbéciles qui ne changent pas de position bah constater que par rapport il y a environnement n'a pas quel environnement quel enjeu politique non qu'est-ce qui ne marche pas parce qu'il y a la même condition ça pas qui oui tout ça tout vandana c'est pas parce que tout ça aux antipodes garaté hein oui est-ce que la constitution on a biloko ya modifier zalite tout le bateau à la sérieux negolanga tout à la sérieux constitution on a lelo epekisa mite ke nombo kona biso et deviner nga la poser question mususu na tuni biloko ya kobongisa ya ko réviser ezate na kena na changement te po tata mokonzi alobi te ke alobi non mais si il faudra que to kende comme on peuple to kokende mais ya alobi ni ma changement constitutionnel te non nyonso alobi yango abimisi des intentions na ye yo voilà yo alobi intention mais nga alobi koloba non koloba na munoko na ye changement ndenge zo uta na munoko na Lubumbashi alobaki nini que non personne ne doit m'arrêter na initiative na ye ya ko réviser yango to pe ya ko consulter population yango na lobby déjà que non eloko wana lelo baza déjà déterminé pour na ko kende tina suka na yango ngala na lobby eloko ko changer la constitution wana selon de non égalité pour le moment c'est pas opportun pona ko simba ata virgule moko opportunité te na lobby eloko ya ko simba wana ezate je ne parle pas na minute le ko simba wana ezate nous devons na minute te na constitution na constitution dans le temps te nekolanga na lobby na kati ya mobeko nekolanga puis oza mo pona yo biloko ko simba awa na minute oyo eloko ko simba la kata constitution ezate ba kongomani bazozela il faut que non bayeba ke no lelo bamateli bamilitaire na biso wana bazobunda oyeba ke no bamilitaire na biso wati lelo babakisela bao combien 20 000 na salaire na bango est-ce que na mboko pendant 6 ans na lelo combien de millions o bayibi na kati ya mboka oyo banda du gouvernement sama 1
na o lelo ya soumis na o la dame qui est incompétente o lelo que azo kokate non moi na mboka na azo yebisa yo que non eloko moko ya malongwa ezo sala wana mais longola na mais non le mot que non incompétente za mabe longola que non mutu so a profiter ko bomisa wa longola to avancer ndeko na lobby keno lelo gouvernement wana iza kosala eloko moko te eloko moko te avec la dame tant on a zoloba keno la première ministre ndenge pas qu'elle est incompétente non mais ndeko nanga mais sikoyo pona yo ko benga mutu soko lobi keno mutu wana aza incompétente keno ofingi ye non eza justement keno akoki te aza na tante keno ya ko relever pante oyo parce que azalaki na ministre na ministère ya ministère ya plan est-ce que akokaki kosala nini kuna akokaki te omonaki ke non kuna ezalaki toujours difficile mpona ye mais lelo ti ntango bamemi ye na temps oyo so balingaki mboka non plan 145 territoire mais lelo oyo eza na baproblème oyo ke non lelo eza na komarche te eza na baconflit bato bafuta bango te ngai nayambaka babengaka nga de partout mpona koloba ke non lobela biso dossier wana mais lelo ti ndenge aza wana ke non omoni lelo bagrève eza epai enseignant lelo problème na bango ti lelo touché yango te médecin baza na grève professeur d'université yebisanga wana nyonso wana eza nini sikoyo soki na bengi ndenge wana yo ozobanga ke non mais eza ndenge wana te fale obenga ndenge wana yango nazoloba ke non soki tolingaki mboka ce n'était pas le moment ke non banome madame wana mpo akoma na place wana mpo akosala eloko te na contexte actuel tous les indicateurs sont rouges stabilité tozonga na likambo ya koza bino boza kobanga a supposé ndenge lelo alandi na auditeur moko ya baradio na biso awa alobi que pourtant mokonzi alobaka que toujours changer constitution oui mais ngai rassurez-vous nakozala nanga candidat te asigné yango papa abi wana bino nyonso na bakatholike na Martin Fayulu na batu nyonso oyo baota bango bino nyonso bokoma soulager bon sikoyo tokochange na biso constitution lokola kozwana donc entre na bino eza kaka ke tata mokonzi azwa manda mosusu non biso lelo ndenge ndeko na biso wana congolais alobaki ke non amanifeste aloba ndenge wana non biso tolobi atravaille mais constitution akosimba yango te même ata virgule bakochange yango te na minute lelo bokoloba boye peuple eza koyoka bino lobi mwana mboka Martin Fayulu soki akomi aux affaires ye azwi bokonzi toyoka kutu te ke oh non tomoni basimba mobekoli konzi po bino boboyi baninga bato baza sikoyo baboyaki elongo na bino ndeko Kabila simba constitution bango baye babi basimba toyebi te opportunité ni bango bamoni eza bango eza mwana mboka bino mpe lobi soki bokomi wana biso le président eli na 2028 ntango akozwa bokonzi na ye soki akomi wana biso tokozongisa oyo Kabila alongolaki baélection na détour pour na tour moko c'est très important bino bokosimba ngo biso il fallait que ça élection zonga na détour mais lelo tango biso tozo senga réforme interinstitutionnelle wana esa na mapona nini parce que to yeba problème ya mapona mi za la sécuriser to yebi que non mutu oyo azokamba seni aza mutu oyo aza na confiance à batu nyonso nga candidat na circonscription électorale nga na bakata tango batu nga bako voter nga ba électeur bako voter nga ba moni ba résultat ya irne eloba président de la république ba moni ba résultat irne eloba mais ça l'attaque non oyo kadima na yebisa bino kadima azalaki wana pona ba conflit électoraux mais azate espère pona ko bongisa mapona mi to moni yango scénario ya parti du jamais vu mais c'est to zalaki na pays mo que no justice eza place kadima lelo eza wa il fallait ba kange na boloko parce que monga ba kongomani 1 milliard et quelques bimaki ti lelo ba yebite que non esali minini lelo na basimani mo ozo ko ti lelo que no balance la campagne batwana o bakangaki oyo bayibaki bamaponami mais lelo baza mpe sur bacandidat sikoyo bakangaki na bamachine bao bakangaki baza toujours bacandidat na bacandidate na dossier wana mais tala sikoyo okopesa confiance epai ya nani yango tolobi ke non lelo eloko eza important baélection ya malamu esalama po parce que lelo oyo tosibiri oke no modification changement ya constitution soki dès le départ
Mutuoyo a gagné l'élection en 2018, le président Eli Martin Fayou. Azalaki wana. 2018 voilà. Mais bien sûr. Pas parce que légitimité y a peuplé, c'est incontournable. Mais yango lelo kangi ba singalelo. Pourquoi pas tu vas réfléchir qu'il ne va changer constitution pour va tika na pouvoir, pour va monique non, ba kokité. Peuple a voté qui bangote, peuple a zana bangote. Yango balimba ko c'est poser peuple. Soit qui peuple a voté qui bino. Donc vous assure que bino boza la majorité à peuple. Il y a peuple. Mais kasi boti kaka sito ke na référendum. Mais non. Peuple s'exprime. Peuple wana zolo bana, mais peuple bana obo yango. Peuple bandimi yango te. Bandimi yango te na nini? Peuple babenga ka muna. Peuple kendaka ka s'exprime na ba urne. Peuple s'exprime na ba urne. Abo yango na nini? Oyebi bien nga tinde na zaboye tout tanga na likaka na ba etandoike. Babenga kanga de partout bazolo bakeno biso makambola ni de près ni de loin. Toto c'est la cas 2028 koka atikela biso mboka. Parce que se retrouve dans le loco côté. Nzala elekani azwaki pouvoir. Il y avait des ngouba oyo bazoteka il y a 100 francs mais les lois a sauté comme 500 francs. Omelette à pamba. Tant azwaki pouvoir ezaki na 250 francs mais les lois comme combien? Ah ou atoli omelette combien? 1500. Allez-y comprendre. Siko bakozela sosunini. Ozaki important les lois que nos congolais azala na courant, azala na mai permanent. Banzela mbula yutonoka lelo mais yebisanga ils ont fait soni ville est impraticable même bagombe ba flaque d'eau na flaque d'eau bozo zina na kata ba mai wala nyo sezani tolo belango ke non constitution muto pekisa mi ke non po mboka etongwama constitution muto pekisa mi lelo ke non bina biso ezala stable batu bazo ba so médicaux ya malamu bo pito ya malamu etongwama na ba bandunduku na banzela ya malamu ezala mais batu oyo bazo gérer wana mais baza na développement ya mboka te ndeko yo osepelaka na assemblée provinciale ndenge nde constitué seka ndenge travail osepelaka nango ndeko nanga merci parce que na début wana lobi ke non ba gouverneur nyonso ndenge baza na Tanganyika ba utozwa ça la déclaration na bango ba lobi bango baza bango ba opté changement bazali wala pona nini mais bango baza na logique ya kondima changement ya constitution esalema pona nini parce que bango ba votaki bango te batie bango na consentiment mais non dekonanga élection salemi awa mopanzi sango tikelanga na yebisa bakongomani bayoka ngo élection salamaki omonaki c'était des nominations ya batu oyo batie bango mais bango bakoboya te basoposer te parce que intérêt peuple omoni te ba assemblée provinciale osala eloko te balongola ngo to changer constitution non ko changer constitution te eza ke no ba oyo bakuvuta penza na volonté ya peuple bavote bango badepute wana provinciaux badepute nation bagouverne bavote bagouverneur okomona ke no batravaille mpona intérêt ya peuple mais ntango ke non baza wana batiaki bango na nomination bakoapplaudir kaka mais yebisanga bagouverneur lokola la dame la Fifi Masupa qu'est-ce qu'elle fait là-bas yo ningo oboya loi là-bas qu'est-ce qu'elle fait là-bas mais pas que les loi là-bas parce qu'on a développé ça kuna nzungu kanyaka eza bato bazomona ka matière première mais développement ya Congo eza te pona nano parce que biso to mona ka ke non matière première était kami mais panel aménagère ba Congomani ta matière première azo te kema biso wa tozolia ni pas ces ans on continue mais eza matière na biso ba Congolais eza mbongo ya mutu te ndeko nanga omoni na gouverneur Fifi Masuka azosala nini nga na répondre azosala mpona espace eza baentité décentralisée azosala mpona province na ye azosala eloko moko te soki oke kuna aboire ya manger parce que mbongo nyonso il fallait que non etravaille même malamu oyeba ke non même ata igf mpe ndenge aza wana jule alingi etinga na ndima ye te banda banoma ndeko nanga obayenga mpona bino bondima mutu te ndeko alingeti ye moto atoloba stoppe te mais adiminue moi coulage de recette wana hémorragie wana ezalaki ya badekolanga nayebi yo moni na baitano ike nyonso place nga nalikaka nalobaka ke non Jules Alingeti juge naturel na ye eza cour de compte omoni ntango akendaka asali bodite na baentreprise ya l'état amemi rapport ifala akanga barapport na ye oui mais ça se passe comme ça non ndekolanga mboka etambola ndenge wana no asali bodite na ye ake amemi yango na cour de compte asali contre expertise ayebi ke non est ce que asalaki mosala malamu obe asalaki mabe c'est par là bakoyeba ke non Jules Alingeti tobetele maboko mais ti lelo yebisanga Jules Alingeti rapport nini na ke notika na cour de compte dernièrement oyokaki mamakila elelekaki ya cour de compte komeli ya kotika barapport aboya mpona nini
aza pe na dossier moko na mwana mboka oyo homme d'affaires Claude Maluma baza na conseil d'état muta livré ba marchandise na ye l'état azalaki na bosengi ya marchandise ba décider ngoti na conseil des ministres mais ti lelo pona futa mbongo ça pose un problème il faut que non bamba lokola ndenge sima basolola mais opérateur économique pe aboyi alobi que non nga kaka il faut que non l'état afuta nga mbongo nanga yango mona que non baketi na conseil d'état ake kosamba kuna ye mo Claude Maluma na landaki azosamba la conseil d'état bon wana eza dossier eza niveau justice bakosamba tozonga na likambo oyo toloba ngai natunaki yo lobi ke ba assemblée provinciale eza nango kaka biloko moko boye ya cosmétique mais badictaka yango bafutaka bagouverneur yo lobi banumaka bango mais biloko wana nisu yango moto ekosalaka mboka ekende eza kofrene balongola yango basusu babi balongola sena eza budgetivore esaka eloko te baassemblée provinciale wana elongwa ndeko nanga soki balingaki mboka to balingaki mboka ata mwa moke balinga bakitisa train de vie d'institution. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jamal Kabound à l'époque, quand on s'est ensemble. Na biftek na bango atelemenaki bango na assemblée nationale quand Jean-Marc Kabound aloba les loba bakanga ye pona nakina na bolo po aloba vérité outrage apinga mutute alobi ke no ba mbongo zo yiba il y a des paradis fiscaux bananyo ye apesaki ba détails wana nyos ye moko Jean-Marc Kabound ninga loba maki mais alobaki tokitsa train de vie ya institution pour parce que to mata salaire ya enseignant ya ba médecin batu wana nyos mais pas ni bango baboyaki omoni ke no bana kolinga mboka te. Et ça simple. Yango tango na yebisa yo ke non ceux qui ba gouverneur wana. Omoni gouverneur lokola oya ya Kinshasa. So Bumba. Bumba nenga za wana. Oyo omona ki ba jeep ndenge tambola ki tango ba tuna de kabuya ba service ba ke ba kangi ba jeep wana. Kabuya lobini na top ko lobi ke non o ndenge za boye ba biloko wana eza lokola ne ba pesa ka leopard. Ndenge pe ba pesa. Est-ce que na payer vraiment juste ça mo muta ndenge na ba ko tike libanda. Membele lelo aza devant la barre. Pour asamba. Yango nazo ko interpeller président APK Levi Mbuta a prendre leadership ne ba prérogative na en main azwa temps ya ko contrôler Bumba parce que Bumba nenga zawana a commis à sa attention a commis ko solola bien na vice na ye moko soka zu leadership te ezama wapona ye non et bon faut pas solola bien te mais non okozala même de ce omoni kaka oyo gouvernement oyo utalika ya bango provincial wana ndenge bazosona oyo azofinga muyibi bazosola bien mais azosolo na faiblesse mais il fallait yeba que no patron a ville ça président APK yango ngala telemelaka na lobi azala plénichère te abana kolela lela te ayeba kozwa prérogative na pour parce que ville est en train de souffrir bamemela ye pe na botikela bango basala musala bakokuta vile oyo musala nini babandi banzela tona na 17 chantier mobimbe motale bakokuta banzela moto azwi pouvoir mbala moko autola kokende olala na iton ozoyebisanga ke no batika est-ce que yebisanga bato wana ndenge bana kokire bakaniveau wana misala wana esalamaka mpe na butu basali bamisala na bamboka oyo eza civilisé lokola asoko ke na ngola misala nyonso kotongwa nzela esalama na butu basalite ya bakirage do wana eza nga na likana ba bypass wana ti soko oketi kota bamongo apula mpongo na tambola ti lelo ba mosusu eza wana bude bambula ezonoko ezozonga asala bamituka kombia asa nango basala misala oyo kende po parce que mbongo wana eza bakongomani to boyi bakotaka banyongo batikaka ville toujours na banyongo ntango bayeli bino baye mais c'est basala bazwa mbongo tata mokonzi afinance bamemelaki bango projet moko na hôtel de ville wana bataxe DG taxe bajeune gens baréfléchir nango balobi ke no lelo bataxe wana ya bamoto wana nyonso ndenge omonaka bana wana bazocontinue na système wana ya kokata mwa tike batekeli bango bata bataxi batekeli bango bata banani mo wana ekendeke pa nani est ce que eza canalisé yo olanda eza numérotisé non mais na kati ya projet wana DG taxe wana bamemelaki bango tout ezalaki informatisé bataxe nyonso ya ville ya Kinshasa ya bamarché ya banani wana po mutu azosala te fortune na ye azwa mbongo wana te akotango na bapoche te ndenge système wana mais baboyi kotango mpo bamoni ke non lelo ndenge eza boso bavandi boye na ndako bayebi ke beke no ville ya Kinshasa na DGRK par mois emobilisaka 10 milliards
DGTAC. Mais avec DGTAC, ils ont mobilisé 20 milliards. Et puis, si emploi, 1000 emplois. Ça, c'est projet mon non, en pratique, beaucoup de gens sous raison. Non, ndekona nazo yebiso ke non, nazo ki pétain ya ko travailler na ba ami wana, na travailler na bango na moni o ke non, c'est tout à fait normal. Ce sont des idées o ke non ko pesa ville mbongo po ba longa na makamba nyongo. Mais bango bazon di mango te. Bazana ba combine bango ko mona kaka mbongo brit. Et continue à poche. Bato ba auto suspendre wana 250 personnes. Baké wa bisiko. Po ba kotsa bana. Omoni que no batu baeka kaka na idée na bango pepe a nommé sous bandeko na ye a nommé sous bananyo mais yango to lobby que no lelo c'est qui important tozongi que no ba kongomani ba yeba que no constitution eza beaucoup oyo ya mboka na biso eza eloko moko eza très important mais ce tu lombolelo il n'ose même pas à penser que no lelo que no à réviser au besoin de changer constitution et quand tu les kate nous sommes ni yango omoni que no lelo to telemeli ezala que no Église catholique a boyi eloko wana. Même père spirituel là est. Pas parce qu'il y a d'accord c'est pas pasteur Roland Dalo. A conseiller qui a le qui ne deux mandats au plus c'est bon. Mais ko lukate que non on luka troisième mandat pas parce que on simbate. Au moins ni Congo ninge zabo. Et ça payé ba ingénieux sur ça. À l'époque Kabila soki atika ko céder pouvoir là. Et ça qui a Trump oya koti. Trump asa kinini. Dans le côté la Trump. Non, tous les enjeux sont ici. Il y a monde et en Congo. Pays mokote kondima que non, bati côté président mokote autorisé au pouvoir na katamboka o. Et aussi mbate. Ba marine bayaki bazaki na Gabon. Kabila azaki essoufflé azaki de contre-mire. Biso de télémili peuple tous allons marcher dans l'église catholique. Tous azaki déterminé. Si Kabila mona que non, en bas de choses até, baki basa arrangement na bango mutakana ke pouvoir le président Eli. Mais ce qui est important, balobate que non na zoyoka bango bazoloba que non liniki héritage de Tshisekedi atikela bango que non il faut avoir changer constitution alobaki ngo wa Tshisekedi yo la yemoko azaloko boya ko changer constitution to tikela ki mais Tshisekedi a tellement la constitution tant ça la sainte a tellement la kiango mais à 90 à 85% et ça ba congomani les mêmes constitutions on les a été étrangers ba bakoma kiango ça ba congolais ba bakoma étranger non quel étranger de quel étranger si quand on voyage na kindaka wapi so ga ya lobby que non étranger tous les voyages na banda du pouvoir na nyonso akola wapi banda te na Belgique voilà de votre message na yo pour pesa na ba congomani librement démocratiquement mais sans on luka au finga ténité démocratiquement avec tout le respect na batunyo et ça opinion même si on a un référendum bata non ba bata wipe ba ozala toké ndeko nanga d'abord oyebi kino biso to bundaka komba o za komba mo noble to finga ka batutu mais to lobaka po parce que biso to lini mboka OK to se sacrifier ba vie na biso lelo ke non ndenge za boye mboka na biso to vivre na vie moko ya malamu mutu nyonso aza censé te kino akende na biro soki politique à malamu ozotambola okomona ke non cordonnier a se retrouver charpentier mutu nyonso a se retrouver na place azali parce que mboka ezotambola malamu mais lelo mboka na biso eza na souffrir pona ba politicien eza manque à leadership oyo ke non toza nango na niveau sommet de l'état po soki ke non leadership moko ezalaki éclairé oyo ke non bayebi ke non lelo ntango biso tozawa mokonzi na biso eza peuple mutu moko te lelo okoyoka ke non million eyibami eke na poche individu oyoka te ke non projet oyo ya 100 jours lelo yebisanga na 21e siècle toko raisonner te ke non tosala projet moko ke non lelo totonga bandako oyo bakenda otonga wana toza na mabele toza na nsima bandako préfabriqué ekosalama te na kati ya Congo toza na nyonso toza na matière moko eza même na ba Congo awa lelo ndenge eza boye ezo remplacer goudron mais il fallait to réfléchir yango nazoloba ke non biso tolinga mboka soki tolinga mboka te nazoyeba te ke non tolinga su nini on peut en avoir tout tokozala na nyonso tokozala na bilamba nyonso mais mboka soki tobongisi mboka tokotika histoire na biso na kati ya mboka oyo mais soki ke non olingi mboka te parce que les hommes passent l'insistoire reste tolinga mboka nga ezosala nga mpasi nalembi bato bazobenga nga de part et d'autre na ba téléphone olobela biso na makala dernièrement ba uto benga nga
problème ya insécurité policier aza wana mpona kosécuriser peuple mais lelo peuple akomi keno soki keno amoni policier akangi ye futa pesanga 10 000 akopesa 10 000 po asali nini yebisanga Jacquemain Chabani yo aza patron ya la police réforme nini oyo komema na la police problème de sécurité dernièrement il y a une concert na yo journaliste o awute kosala journal na ye na RTNC azobima kote akakokolo place oyo keno bamilitaire bazali bakoagresse lelo aza susu te akufi yango tolobi keno soki keno bozokoka te vous devez à part l'humanisme oyo baloba humanisme ya kodémissionner botiki mboka po parce que eloko mosusu biso tokozela eza te po na kati ya capitale tokoreprésci te keno lelo lokola police na biso batambola na mituko ba 207 oyo ezotambola na baline ya minene mais na kati ya baveni na kati ya bamilie oyo eza insécurité grandissante ekokoma ndenge nini yebisanga ezopesa mawa mingi naza comprendre te donc l'IDPS elakisi balimite nango bakongomani na mito bana na kosenga il faut que notre départ ya pouvoir bakende po parce que Congo ya sika eya donc réforme ya sika eya tomona ba institution oyo ba jeune oyo po parce que bato wana nyonso bakolo wana nyonso balakisi balimite na bango babayati bamboso ba Vital Kamerhe bato wana nyonso ba Jean-Pierre Mbemba balakisi balimite na bango mais biso lelo tolinga keno tobongisa mboka na biso topesa to changement nouvelle classe politique esalema voilà ezalaki masolo tozwaki nango na ndeko Hugues Tamfungu oyo azali bongo cadre na eside mpe communicateur ya parti wana ya mwana mboka Martin Fayulu mituna ezalaki ya ngai na ya bino baréponse ezalaki ya ye baposition mpesi eza baposition moko démocratique toza na démocratie moto na moto azali na liberté na ye ya expression mais nde avexe baninga te yango moni tosololaki na ndeko likambo yango révision ya constitution bato oyo baza pour bazali bato baza contre bazali changement bato baza pour bazali bato baza contre bazali lobi kaka nde moto ezalaka pa tata nzambe banani bakolonga batamfu ou bien baaugustin kabuya wana toyebi te mais toyebaka ke toza se na ekolo bo oyo mobutu atikela biso oyo kasavubu atikela biso oyo lumumba akufela eza bo république démocratique du Congo toboma mboka te likolo ya mobeko